charme na ye protejaka nga lokola lichombe na couveuse okomisinga lokola rescapa naufrage titanike kolina na ya diama Gisele Umba nana lobe yo mon amour téléfortifiant de mon corps en cas de rechute alingaka na bondelaka elokola bebe ya emwa ekila monene apesaki nga ngumi ya suwa ye te o paske nzoto na ye petepete lokola na malemba kolina na ya diama Gisele Umba nana trouble yo mon amour. Merci Gisele Umba diama noire. La famille va faire signe malouba. Mon nom est à Ngai et malouba est à Ngai. Il y a moins de 5 000 boyaux pour la famille à Pessi. Tout d'abord, nous avons Jean. Jean, moi, je suis papa. Je suis moi. Je suis passé. J'ai un courage. J'ai mon cœur de mes je suis un peu de biso. Biso après qu'on a pas mais il faut y courage et mon cœur. Succès, messieurs, dames. Au nom de la famille Siatoula, je remercie Bisso Basso de nous assister. Moi, la Siatoula, avec 34 ans. À Koufi, 34 ans. Je vais m'attendre. C'est pour honorer mon oui. Parce que si Kabiso va Congolais, c'est un cas, vous aurez besoin de so bobo la mibali na bio kuna bobo la basi na bio ko sango na matanga awa to yi matanga to tala papa wa kufilima parce que kuna mwana za pasi tango so kokola o mona ke mama na kufila mwana alaka saba kiteti akufa parce que ebike ya kokunda mwana ke mwana ndo kunda ya kuli mwana sale parce que akufa alaka saba alors bande ko bolimo to ko na bokoko te bokoko na biso mari to na poto to na bokoko na ya ni so mo ninga zu kam to sai sanaka pour ça c'est la ligne oye moi diero o ko tiana kayo tango de kawa ko sala jamala pe auto kunda mama na ye lelo mwana kufi botela bio mo otone ko za famille na biso ya moto vandia famille ya te ko botela mama tata mo non famille la biso ya moto vandi awa to bosa boko côté soki na sisi loba na ko doit cahier moko na kotambusa bato nyonso wa monika ko c'est pas une obligation hein? Ce n'est pas une obligation moyebi ke ko elija ko ko le jour sur le bibo déjà le mot ko eli ko tena kata cahier ko Jean Avagé magie avec la moine na kaisi bande ko bulingo ça bibo ko papier et merci total amour total amour à kufeli de toi tout ça tous amis le momoko to consoler au nom de la famille Siatoula remerciement ya makasi na présence na nous moi bande ko bulingo tous ana kimia tous ana bondeko tous ana maso oyo ko la tindi na kobenga para kosilisa. Merci Nabilo Basso sur la famille Siatoula. Merci Nabilo Basso. Merci Mingi. La Congo Siatoula. Il y a un repère à mon chef. Il y a un mot. Il y a un repère. Surtout vous qui combattez dans ce sens Zambie. Ma commode de l'eau déjà Zambie. Sundeko na boli, sundeko na boli, yo lingi nami, yo okufela kinga, yo talisi nazela. Imba, Alléluia.
c'est par ta grâce que je vis. Mais les jours restants de ma vie, mon Dieu, mon roi, je demande, donne-moi la sagesse de bien. Tous son péchés sont privés de la gloire de Dieu. Que tout homme soit reconnu pécheur et menteur. Seul Dieu soit reconnu juste et saint. Amen. Dieu de gloire, Dieu de bonté, tu as permis que nous puissions lire ces versets de Psaume 90, verset 12. Là où, Seigneur, ton serviteur t'avait demandé de les enseigner à compter leurs jours. Explique dans les querelles, dans les divisions. Mais si tu nous as laissés parmi les vivants, parce que tu as encore besoin que nous puissions nous repentir. Seigneur, nous nous repentons devant toi. Nous te demandons pardon de nos actes sont divisés par des choses qui ne sont pas utiles. Seigneur, pardonne-nous. Je viens aussi, Seigneur, à cette occasion de prier pour cette famille de notre bien-aimé Jean Siatoula. Seigneur, je prie parce que c'est toi seul qui es capable de consoler le cœur qui est blessé. Même si nous sommes venus ici si nombreux, nous laissons également ce voyage qu'il va effectuer pour aller enterrer, Seigneur, sa fille. La Bible est... Mister Siatoula, bonsoir. Bonsoir. Vraiment, tu as vu que ça, les Kamwamawa, il y a matanga, aux ans pas 6 mois na kufi, mais tu l'ingé ka tutu na yo, moi na kufaki ndengeni. Bon, on a ça na poto, moi na kufi na Kinshasa. Na roye bango soki na ke Kinshasa nde na roye ba to vanda ka ba bengi biso moi na kufi. Nous on a zo ke Kinshasa nde na roye bango kuna pour tous deux pays différents. Donc on a noyé bilan à Kinshasa. Et maintenant cela veut dire Azaki maladie avant, tant au Vandaki au Bandoyo Kasonga maladie na Kinshasa, tous les cas au Lamuki Babengio, Mister Siatoula moi na Kinshasa. Ouais, donc tu as écouté sans maladie, tu es malamon Babengi Bisoka qui moi na Koufi. Donc à Bela Gité, Babengi Biso malamon qui moi na Koufi, donc Bisopé, Toka moi qui, nous quoi Badinoso, Bazoki Sangon, Bakamo qui Bisopé Toka moi qui rapport Babengi Bisoka malamon moi na Koufi. Voilà. Zamouano ya quantième. Zamouano nga liboso. Azana 34 ans. Zalaki kozala wana poto. Akola awa na Noisy-le-Grand. Et puis yakena Kinshasa bakutana mobali na ye. Basala mariage babala ye. Azana ndaka libala kufi na ndaka libala atiki bana mi ne abotaki mibale ya misato bazaki mapasa yango esali 4. Donc, on a 4 enfants. Voilà. Si vous avez un programme, Mister Siatoula qui est à Kinshasa, vous êtes sur place. Vous avez un programme Ezali qui est à Kinshasa. Pour voilà. Donc, on a un Kendewana pour Nakundamwana. Et ça, la capace, c'est Malamo Yoga Moto. Azarobela yambala moka babengi yo mwana kufi pona on kufi la mama ya pas longtemps nazaki na Kinshasa pona okundaye donc bana zongi na salika 1 mois et demi na poto soko na zonga so pona okunda mwana c'est pas facile so na bonzambe te za pena passe kobungisa ba être cher mi balé maman et puis mwana liboso c'est pas facile mais so na bonzambe parce que nzamba le bien biso que dans toutes circonstances to glorifier l'Éternel. Donc voilà, il y a un tozo Coca-Cola baboye. Sinon, ils appellent pas ce macasse, ça choc moko. On a quoi souhaitant on coûte tout à na pire ennemi nanga. On fait la maman, on a peu de temps, on fait la sauce moi na. Vraiment ça facilité quoi. Menza mazo songa. Vraiment Mister Siatoula tenga toujours batango bilete zaika poto e ba programme à Kinshasa donc bato na poto base de la ko uta no kuna ndeto ko ba so matanga msusu ko. Voilà, so na utso kundale na kozonga nde ndenga ba communiquer zalaka to ba nendo panza matanga bato ba toujours au courant na remercier bato nyonso bala ninga lelo o pe ba pesa nga mes condoléances à tana musika de partout dans le monde o ba komele nga na ba réseaux sociaux tout ça vraiment au fond du cœur na remercier bango o pe bazana Kinshasa bazo zelanga na zo remercier bango na musika donc Nzamba bomba biso tout le monde na sona ba wala Kinshasa. Voilà. Kende quand? Nazo kende mercredi la semaine prochaine. Au kunde pe même mercredi. Non, faut tout ça la programme la famille. Nako décider nga moko tenga pe na zana ba yaya, na za pe na ba mikolo, magemo na za yanga. Mais
azape ya famille donc photo vanda to sur la to ba kantese to kunaye to pesa communiquer bat ba au courant ba ba ndenge ni et ko la voilà. Merci Mister Siatou, en tout cas pour la lolo toza obligé to tikayo courage ndenge to souhaito Diamant Noir na edino image na bande konyo surtout en tout cas courage kende voyage malam to zelo Canary. Merci beaucoup Diamant Noir ndenge otika rabisote olanda rabiso na makambo na remercier pe baninga na ya théâtre ba musicien ba naningai ba membre famille ba na quartier ba fanatique belé ba naningai vraiment au fond du cœur encore une fois merci les sous donc bolingo rené na kati na biso merci. Bonsoir Stino Mubi. Bonsoir Diamant Noir. En tout cas, tout le monde na matanga ya Mister Siatou, ba pepe congolais bi ke ba mona o kala na Diamant Noir émission to sala mo kala. Mais lelo to kuta no suna matanga. Tango yoka ki sango ya Mister Siatou, et ça ki ondenge. Tango na yoki sango na ye, en tout cas sango na mona la ki na Tokyo na internet. Na kansa ezai message ya kala, nzoka ezai ya sikoyo. Ya onta on a zongi na lobino il faut na komela parce que avant na kende tozai na ye yem tasaila nga publicité à concert na autobeta na Tokyo. Ouais. Donc tant on a zaka kuna na Monica Zuli kama ya wana loba so na zongi ya 3 jours na zongi net ba chaki esika na nte ba che esika ya wana na lobino na ya ko soutenir ye. Vraiment ils ara rare toyoka ki bandeko bakufela ki mindondo uti mikolo to leka balobi ke ba musicien bino ba musicien boyaka te tango likamba ba comédien mais lelo to a surpris to moni uti Tokyo za ina concert kuna mais oye na matanga ya Mister Siatou okolo ba malobani na bato so babike bino ba musicien bolanda ka ba comédien te tango bazora maka. Non, ça dépend ya relation bozanango entre ba comédien na ba artiste chanteur parce que biso tout aux artistes bango baza ba artiste comédien biso za ba artiste chanteur. Donc ils ont une relation. Déjà Siatou sans kutuba matanga tout le monde en a déjà na ba coin na biso. Donc tous a déjà ba camarades. Il y a de cela baza netika ba connaissance toyebani kaka. Mais Siatou to partageara na ye hermoko ya kolia ya komela. Donc na ba moment boye et ko senga ka ke tozala wana Gisèle. Hein Diamant Noir, senga ka tozala wana. Talaka maumba. Merci Stino Mubi moi tozo ma le bébé zate to tuna mbat de comme susu oyo balandi pe Mister Siatou na matanga. Na remercier kaka ba master tundenge baye po Siatou la mutu abatu tozali na ba vient na biso ba mbaki malauka. Na lingana remercier personnellement parce que à chaque fois makambo ezalaka ta na musika to tala zalaka kaka. Ata osala nini nte. Tu n'as pas Diamant Noir makasi. En tout cas ça vient moko vraiment donc vient moko élégant donc na parmi ba vieux oyo bisoko betela tolo na poto azalaka toujours dans ba circonstance nini ya bisengo to ya passe tête na ezalaka donc na lingana senge merci na ndenga bana Paris ka quoi. Viens mbaki malau. En tout cas les gars sino merci mingi na compliment selinga. Lebsaka bino zaya na bino kubwaka bino te na kolemba pe bino te bozaka baleki na ngai ozana place où il fallait. Merci leki na ngai merci petit frère merci à tous na complément merci mingi. Bonsoir Lidjo. Bonsoir Diamant Noir, bonsoir ma chère. En tout cas to kutu na circonstance mo ya mabe ya kulela ya mawa ya matanga ya Mister Siatou. Tout le monde a la peine d'embali boso bata Diamant Noir ba yamba yo ba mona na Diamant Noir baza ya osepela mais malobano ko za nini na bato ba kutolo na matanga. Malobanga na matanga rien d'autre que tristesse. Moi na oya biso vraiment na ba âge to ko bungisa mwana ndenge wana te ke ndenge mbaki malauka lobi ndenge ba tout azoluba ke vraiment c'est triste tout moi to kunda moi bana te lingi wana te ko nzambe vraiment tali la biso likambo yo ya wana tristesse et meminga ya déjà pour ezate ke pona lelo ka mais tous alana toujours na Siatou là na pot même na poto te mais par ba place mingi tous na Siatou là souvent to partage ka intimité ba makambo belé aujourd'hui là tala déjà maman Koufaki Kalate le soustoya ko moi tous les êtres qui nous sommes chers
bango bakufi na ero donc blessé nga makasi yango moni vraiment. Mais bato ba déclarer mingi ba artiste comédien ba lobi bino ba musicien boyaka te ton ba mo sera problème. Mais to kamwe komona yo na makambo ya mystère Siatou oye poza artiste lokola yo to oye parce que boye banika na mystère Siatou. Mais d'abord pour tous dans le cadre artistique oui naïe en tant qu'artiste qui est pas artiste et puis naïe les sous que nous bozolo ba que bango ba kufra na bango pe mingi te so talibia bango ba comédien so talibia ozo kuna mindo ben ouais mindondo kaka vraiment mes condoléances kutuna linga ka mingi mes condoléances aussi mais au baba et bisa biso pété mo quoi il faut ébaquer communication biso na bango eza du point un peu rare mais jamais ba tiko bisa biso likamu ke matanga ezali to yate yango omoni tala lelo ne okutana bango nyonso na sepeli makasi yebi bangai bango basekisanga baza génération nanga basekisanga makasi bon bah oui bazana moi j'attends va comment la monter na bana basi na bana mibali et tout ça vraiment voilà c'est exact que tout y a caté mais peut-être ça a vertité bah ça va bisoter. Merci de Rose et belete poto kutu na matanga en tout cas merci. Ben merci beaucoup Diamant Noir na sepeli trop na yebi na ba master nga bango na sima Princito Persil ba Cacharel bango tout voilà na sepeli makasi na moi c'est Persil pe aye la matanga to yebi sono sona azanani Ibrahim yebi azanani ye azam moi c'est petit na ngai moi c'est petit na yo mais on lobby ma bête obi kenga na comprendre te on lobby azam moi c'est petit na nga mais tant on lobby moi c'est petit na ngotali c'est quoi ah ouais alobby azam petit na nga Ibrahim voici Persil tous un Jean-Louis tous un Princito tous un Cacharel tous un bateau na tous un pays sur mon photo bateau nyonso bavandaka autour ya Siatoula. C'est-à-dire régulièrement, Siatoula, ce qui est là, il y a Saint-Denis, c'est qu'il y a Canal Ngombe et Nassima, Bani ou Abangou à Vandikuna. Et nous, on est toujours présent en tant qu'artiste aussi, en tant qu'ami. Ami, na poto, ya poto, que nous avons tout à l'heure dans Makambo Belé. C'est ça vraiment, la CPI troupe na moni ba camarade na Belé baye. Je ne fais que ça me fait triste au cœur na Pasiwana et puis bon. Chaud au cœur pour la bango moni ba talani ba yebele penza c'est fini. Merci en tout cas Lijo Kwempa. Bonsoir Patrick Yamaya. Bonsoir. Comment est na matanga Siatoula oye apona nini oyeba na Siatoula to landikara pona ndenge ba Oasis ba. Bon na yeba la Siatoula to la relation bien. Akufeli moi na omoni liwea pour la bisonyoso. Ezui Rose wa penga lobi na vandaki na yokaki pasi yango na elelo. Mais bande comme so bazali banda o bakufeli lelo. Oye se bango neti maloba moko ko baneti ni na bande ko bazolela lelo. La bande ko baolela liwe pour la biso nyonso. Ezui bango ezui biso. Elora loba yango wana kwa. Ya pour la mutu nyonso. Tobota mabibende te, tobota mabele to zonga mabele. C'est tout quoi. Oasis mais yo lelo oya kama matanga susu te bat ba luko na Paris obunga na yo mais ndenya matanga Siatoula na bunga te parce que naza yo yebi so lingo zonga be matanga na koma kopona oyi matanga eza lokwali kelemba soki na ye ya misère Siatoula parce que na yebi ke yangai pe azalaka ngala komopona to sa hypocrisie te nga wasi na sa hypocrisie te bao baya na oyanga ngabe banomona na oya la sala 40 jours messe bao bazalaki na répondre na nyonso pona minito la grande dame Rosette Bituzi pa na matanga na kin akufeli ndoko na ye akende vacances et salinga passe siko na komi kopona matanga ezali kelemba oye yanga na ye yanga so moninga na ye te yanga pe ko yate pona minito na lobini ngabe na kucho kufela ti et bemelenge za beza na morgue na Pointe Noire ba okundango semaine prochaine ngala na koma bongo sikoyo
gentillesse elekai trop oye yanga nga pe na ye oye yanga pe te nga pe na oya te. Merci Oasis, topé mission. Artiste timide. Bonsoir artiste timide Blaise Tsaka. Bonsoir Diamant. Naléli fort. Puis que na sepeli comme mono malgré la circonstance à matanga, moi na Tsaka la on so boyebi Tsaka la au théâtre. Donc moi na Blaise Tsaka la yeyo. Mais il pas artiste to yambi na konza papa na bangote. Oye na matanga yuva na musika mais oyende. Bon naega parce que talaka viesi à tout wana vient na kati. Donc fallait que na monana malgré musika mais pour faire pas y avoir cette scène il y a trop donc fallait que na yana qu'on participer na matanga. Yo pe musale zo ke. Tenga na boulot ça va bato ba Hollande ba mona ba boulot to sala donc ba filmer les belé donc na ba fan na ba landanga ba ebi. Donc rien à dire mais ba ebi boulot ni to boira quoi. Vous na papa bino Tsaka. Bon to landaka lokolo wana vesa tika mona sa kola déjà. Na landaka mais sa tika ngade mona sa kola tika mo so de vie. En tout cas ba musale ki ne kitoko. Il donne une image à Ebel à solo, même mémo diamant ebi donc il doit progresser qui tourne magas. Donc minga le béate mais boulot pena boulot na ebité mo na ba film de sala. Ben ça diamant na ekuna sente tente na ndimande. Te me calamité diamant foya. Calamité parce que nga na qui para côté sur Ronald dans une Grenoble, Chambéry, Lyon, aux yeux Saint-Étienne, aux yeux Rouen, clairement ba côté tout wana boy. Côté na Blaise artiste timide na kanga côté wana. Merci Blaise. Naléli fort, merci Bemiso Kitoko, na musala, rien à dire. Kende toujours. Amen. Bonsoir Gianni. Ouais, bonsoir Diamant. Bino ba comédien, to kuti bino matanga Mister Siatoul, mais ba comédien to senti que beaucoup kufela mingi nini ka. Non, ezaka liwe zo ya nango. Liwa eza pour mutu nyonso. Yaka ba comédien. Ba mise ba uta kufa kufa. Ba comédien ba kufaka, ba joueur ba kufaka. Batouinyo ce que ba menuisier ba tout ba kufana moko. Ezaka liwe nango. Ngana tuna question ba peuple congolais. Ceux qui na tuni bino question parce que ba lobby on ba remarquer que na monde na bino ya comédie bato bazo kufa ebele liwa vraiment trop mikolo depuis to côté 2019. Non, ouais kufa za mwana. Aza ya sa tête tête. Aza mwana mystère mwana na biso. Donc liwe yekaka. Eza wa comédien tin. Aka mwana donc mwana mtakufi. Voilà. Si ko bato ba Hollande bino te bozo déclarer les sous ba producteur ba Hollande bino to ko ebisa bango nini. Bon, moni biso ba producteur ba to ke loko moko. Bon, so ba Hollande se prometteur, biso do bato ko kufela bango bazo yate. Mais tourne peu za bango ko sala pe. To ya pété. Les gens comme grave te. Ngana mo ba ndeko ba bato bazo na so te ba tikala moko ko benga matanga ba pesa invitation te. Job ta kufi ba pesa invitation te. Yo mo biga no entel a kufeli na ya. Pour ça 1000 teli pa na ye. Un jour peut tela pa na yo. Faut qu'on a muninga na tanga passe. Voilà. Merci Gianni tokati koto esengo. Bande ko balanda ki mukola balobi esengo lela makasi bo. Lelo to ko kuto suna nini ya matanga ya Mister Siatoul. Yo depuis Paris oyeka ba matanga na ba matanga to yaki makambo. Bon, quand ndengo lobi wana ba matanga eza ngonga nzambe nde mutapokama ngo ndengo wana. Donc eza nango te ke ba comédien bazokufa mingi to ba comédien bazokufela mingi ba ope bazokufa wana poka baza na famille ba comédien te to zotanga bango te. Donc eza nango ka liwa ye bon to pesi ka nzambe merci parce que ero to lo basuni ero to juger na nini. Donc voilà quoi. Et batum balobi ba peuple congolais balobi ke ba sentir na monde na bino ba comédien mingi vraiment et comme lokola épidémie quoi dans le monde de la comédie bazo kufa dans sens non épidémie sur na lobby épidémie non peut-être parce que ça va tout yebani yango wana mais sur autant nombre de morts na ville ya Kinshasa par jour au multiplier par mois par année ça n'a rien à voir na ba comédien de bazo kufa ezaliwa ezoyande wana qu'est-ce que tu veux. Mais Roy c'est Mister Siatoul nini tanga Hollande émission après ata matanga okolo bane maloba moko ezali. Bon Mister Siatoul na kendaki na ndaku avant tozana sala na solola ki na ye na conseiller ki ye parce que aza vraiment na moralité et comme parent nazo mitia vraiment na place na ye mais bon ezali kamboye tango liwa ye akanzamba lobanga na ye ozwa o yanga ya. Donc, Azana courage, Mister Siatoul, Azana courage.
mwana kei atikelo bakoko donc eza nzela biso nyonso oyo aye ngonga ekokaki donc mutu moko otika libanga aza te donc eza pasi c'est vrai eza pasi mwana mutu akundaka papa soki papa komokunda mwana vraiment nazomitya na place na ye eza mawa mingi eza mawa yango vraiment biso nyonso bacomédien tose présente awa lelo mpona komeka kosoulever moral moke mais c'est pas facile merci Teshabe na ye kuteshaka nga lokola lichombe na couveuse okomisinga lokola rescapa naufrage titanike kolina na ya diama Gisele Umba nana lobe yo mon amour téléfortifia de mon corps en cas de rechute alingaka na bondelaka elokola bebe ya moi ekila monena pesaki nga ngumi ya suwa ye te o paske nzoto na ye petepete lokola na malemba kolina na ya diama Gisele Umba nana trouble yo mon amour merci Gisele Umba diama noire